La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bulandara biso tozongi lisusu na affaire Maman Nicole Ibakata. Nasir na yeko répondre bate belé bandeko botindi ba message ba ope bolobi ke libala eza pona Nicole Ibakata te eza pona bana na bango mibale. Alors parti wana nde na yeko éclaircir bino bandeko musu bolobi ke libala eza te eza théâtre. Alors lelo toye to solola pona likambo yango. Toti kosolola na ya Nicole Ibakata yango bomoni toye penza liboso na bino kande boyebi chez Xile Botelwa TV vérité polele yango bomoni toye kosolola yango lisusu na mokolo ya lelo na pesi bonjour bonsoir na bandeko bolandara biso kande boyebi na lobara toujours j'aime na bino partage na bino yangonde esalaka makasi na biso. Alors merci beaucoup na bato bo soutenir biso, merci beaucoup wana bozomo ezali bongo liboso na bino Xile Botelwa TV. Tolobela likambo ezikisi internet, likambo epeli na réseaux sociaux, likambo mutuna mutazoya kolobela ngo na ndenge na ye, likambo mutuna mutazoya kopesela ngo na ba lolenge na ye. Alors yango na préféra ki penza tolobela yango nanu esila mbala moko po bato belé baza vraiment na confusion ya likambo yango. Bato belé baza vraiment na confusion, bato belé baza moi confondi, bato bazoye bate est-ce que c'est solo, est-ce que eza pona bana banza bandeko mususu ndeko musu akomeli nga ya lobi Mama Ursule otangi invitation bien te yo moko otangi invitation mais au comprendre et l'autre côté balobi bien union de leurs enfants. Alors na ye penzana expliquer bino très bien. Naye penzana expliquer bino très bien. To fongola mato itolanda mbala moko pour que ba question wana ezongela biso lisusu te. Na émission na biso oeza ya se, na émission na biso oeza na se na explica ki yango bien. Ndeko Blandine Mayele akomeli biso bonjour maman Ursule ba komi bien mariage de leurs enfants. Donc yomoko tangi mais au comprendre et l'autre côté. Nazo expliquer bino invitation wana après na expliquer bino mariage yango eza ya bango to eza ya bango te. Alors avant to kota na muzindo ya likambu vraiment mes salutations na maman na ngamoko Madeleine Keita de mon cœur et ba motema penza donc maman na ngamoko a motema mes salutations na maman chérie maman Yvonne maman princesse Allegria mes salutations et sika o zali mbote na ngana batu tout o balingaka biso maman Marie-Jeanne Bolokwa na lobaki na koki jamais ko bossa na kombo wana maman Marie-Jeanne Bolokwa nzambe apambolo en tout cas merci na lolengo zo soutenir mwana na yo Xile Botelwa TV. Bandeko na ngai likambo yo eza matata. Likambo yo eza matata. Quand on a bisi bino to contacter Maman Nicole Ibakata, en tout cas tozu vraiment temps ya kosolola ebele yango bomoni na yepe ko bimisa nini o ngana Maman Nicole Ibakata to sololi. Alors tokutani après pib. Maman 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable
ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Wana tolandi pub ya Gavke kande tolobaka Gavke yango nde masolo, donc Gavke bika libela na Gavke bika na yo libela. Touti kolanda pub ya Gavke kaka ndenge ezalaka. Ndeko oza na maladi, ndeko oza na babokono o balobi wana, ndeko oza na babokono ebele, ndeko oluka ba solution, oluka bakisi, omela bakisi ya ndenge na ndenge, me eloko moko changer na vie na yo ezata. En tout cas ko hésiter te, contacter Gavke na Gavke kuna eza bika na yo libela. Oza na posa ya mwana, okomi âge komi avancé, oza na ba 65 ans, okomi na ménopause, ozoluka mwana, ndeko nanga ko hésiter te, contacter kaka Gavke na Gavke bika libela. Bazo sala oza na poso botame, oza na mobali te, Gavke zo sala ba stimulation, Gavke zo sala nyonso. Donc contacter numéro wana okozala déçu te. Tozongi na mama na likambu na biso, mama na likambu na biso ezali nini? Mariage ya Yaya Nicole Ebakata na papa na biso Omar Kabongo. La famille botala na otangela bino ba invitation mibale. Ezana bandeko balobi ke te na invitation wana bakomi union de leurs enfants, omoni otangi mo expliquer biso bien te eza bana na bango nde babalana. Yaya omona wapi bana bazobalana ali ndenge bana babalana batie photo ya mama na papa. Eloko moko na kolinga ko faire comprendre na bato eza nini? Tangu tobala na ka mariage coutumier, ezalaka te mwasi na mobali nde babengisa bato mariage coutumier, mais ezalaka famille nde babengisaka bato. Soki bokenda ba mariage coutumier, bomona ke bakomaka toujours ba inviter bino na mariage de leurs enfants. Bakomaka bongo na ebite bandeko bokomelinga ebele na commentaire bino nde bo comprendre te, me bolingi bolatisa lokwa ngai nde na comprendre te. Bandeko bokomelanga na commentaire so makamna oloba ngande na o comprendre te. Tangu tokenda ka mariage coutumier ezaka mariage oyo invitation babengisaka biso na famille ya mwasi na famille ya mobali nde basangisaka babengisi biso na mariage coutumier oyo ezali bongo coutume. Mariage coutumier ezaka mariage créé par mwasi na mobali te. Mariage coutumier eza mariage créé par femme, et la mariage oba sala bolimbisa, et la mariage oba organisa kango entre deux familles. Famille ya mobali ko pesa biloko ya coutume, famille ya mwasi elambeli famille ya mobali ebengi bango ba kende kolia. Yango tobenga ka mariage coutumier bake ko sala bokoko. Bakomaka toujours na invitation. Soki boza na famille pemba bakokoma famille ya mwasi famille pemba, famille ya mobali famille kuta. Nde babengisi bino bo participer na mariage ya bana na bango batie kombo ya ndeti ngabwe batie kombo ya Ursule, batie na kombo ndeti boya mwa mobali batie lokwa Fabrice. Ezalaka bongo. Na faire comprendre bandeko vous comprendre na kité. Na invitation ba commis bien. C'est avec joie et plaisir immense que la famille Kabongo et Ebakata. Ebakata wana bomuna selon bango ba utiliser Nicole Ebakata. Ebakata eza no ya famille. Selon, et non expliqué bien selon invitation, hein, avant to kota na mozindo. Invitation ba komi Nicole Ebakata. Dezo la que Ebakata eza no ya famille. Ndenge ndeko zola nanga soki non na yo eza Carole. Peut-être no ya famille bien eza Fuamba. Soki non na yo eza Percy. Peut-être no ya famille na bien eza Nani. Soki non na yo eza Christelle. Peut-être no ya famille na bino eza Mayo. Ozomona, si ko ba commis bien na invitation, c'est avec joie et plaisir immense que la famille Kabongo et Ebakata sollicite l'honneur de votre présence aux festivités du mariage coutumier de leurs enfants.
et place wana nde e compliqué batu mde comme ça zo komelanga au sali émission mais au comprendre makambo tangi d'invitation te balobi bien de leurs enfants et liko laksate que Nicole na Omar oh est-ce que tant bakomi que la famille bazo ko inviter bino bakomi famille Omar Kabongo bakomi famille Kabongo na famille Ebakata donc eza bango te mais eza sko ba famille na bango do tokolo balokwa papa ya Ebakata donc tokolo jo Ebakata na totiango lokwa no ya famille totie papa na bango kombo na ye Ebakata papa ya mobali kombo na ye Omar nde bango nde babengisi bino na mariage coutumier de leurs enfants bana ngo bakomisi ko kombo na bango Omar Kabongo na Nicole Ebakata bandeko nanga eloko ni boye ko crucifier nga boye eloko ni boye ko lobela ngai boye ozo mona bien bakomi ozo mona bien il faut qu'on vérifie mutu nyonso azwa invitation ya mariage coutumier wana na répondre sikoyo ndeko na biso Bibiche Aouka ndeko Bibiche Aouka kobenga franchement quand vous faites des émissions lisez bien des choses sur l'invitation peut-être toi tu n'as pas compris ma chérie donc c'est ça oyo déjà azwa invitation ya mariage coutumier aya ko expliquer biso tango zwa ki invitation mo babengisa ko quelque part ya mariage coutumier babenga bino ni balobaka nini na invitation bakomaka ni ba inviter bino na mariage ya de leurs enfants to ba inviter bino na mariage na bango ma ya religion nde balobaka couple intel ba inviter bino bo prendre part na mariage religieux na bango mais ya coutumier ezalaka toujours famille ba inviter bien na mariage ya bana na bango na si place wana to comprendre poto leka place wana so comprendre combien na commentaire tielanga j'aime poto leka place wana to kota na place mosusu. La famille to aimé vidéo quand de tolobaraso ezambala liboso vraiment au côté na chaîne na biso o ezali bongo Ursil Wetelo la TV en tout cas boye malamu na chaîne na biso a to finga raté tolobara kaka la vérité rien que la vérité na lobara toujours na zara liboso na bino wana pona ko memara basango pona ko ela rabino ba bonne nouvelle topé ba triste nouvelle kaka ndenge e zalaka alors chaîne na biso to finga raté to sala ba analyse na biso selon biso et puis to zabana nzambe na finga nanga te on a linga pete batu baya na ba commentaire baya kufinga biso to kote siko na point o batu bazolo bake eza théâtre eza réalité eza théâtre eza réalité na si pona point o batu baolo bake eza bana na bango nde bao bala na sir na expliquer bino déjà pona point wana toyebi ke ya Nicole Ebakata bien sûr ana mwana na ye ya jeune fille o abanda pe ko sala théâtre na yebite soka tika na bosa ni kutu kombo na ye asala pe théâtre be photocopie mama na ye do soko talie otalia Nicole Ebakata lobi o ye kaka to ndenge nini na bosa ni vraiment kombo ya mwana na ya Nicole aza na bana na ye tonton Omar Kabongo pe aza na bana na ye alors eloko moko to yeba tonton Omar azakana mwasi na ndako biso to kanisaka po mutu abala aza na mwasi po mutu ava na mwasi foka abala libale leki na réseaux sociaux to moni nde libale leki na réseaux sociaux après to ndimi que non oui babala naki non Omar Kabongo azaka na mwasi na ye na ndako Omar Kabongo ana bana Omar Kabongo ana bana Omar Kabongo ana mwasi na ndako Ebakata ba couleur ya Ebakata ya Nicole Ebakata ya moko gentil ya moko ayebovana na batu ya moko aza cool na monda maboke ya na mutu moko ta ya loba o ye aza comportement malamu koleka ya Nicole Ebakata apa mama biso Belvika njo tolinga ye makasi Nicole Ebakata aba jara batu mokoko akipakate na lobaki yango lobi na émission nanga ata ofingiye ata olobi o ayo lobaki ya Nicole Ebakata si a chrétien eto abwakela ye jeton kande basala théâtre ne si abwakela ye jeton si a chrétien ata finga azate donc muto ya koma wa ya kokoma na commentaire kamona ki Nicole Ebakata na rando mobi azate alors ya Nicole Ebakata pe ana libota na ye ana bana na ye ana vie na ye oye aosala
invitation au bomoni eza théâtre titre nango Mami Pasteur. Théâtre wana ekoleka epa ya Aïda Kapilasi. Donc ekoleka na Aïda Kapilasi officiel. Na yebiti ezalaka TV to ezalaka officiel. Théâtre wana eleka wana. Soki ezaki réalité. Bonge bomona ba comédien belé. Bange ba kabula invitation wana. Ba comédien belé. D'ailleurs Nicole et Bakatana Omar baza ba célébrité moko ya minene na Congo. Ba célébrité moko ya minene na Congo. Alors na ndenge kaka toyebeli bango, ndelobi na expliquer bino invitation na bango ekoke kozala bongo te. Invitation na bango ekoke kozala bongo te. Ya Nicole nano ebakata obomo na ebakata kombo na ye ebakata wana ebakata ba couleur wana eza kombo ya maboke. Eza kombo ya maboke. Ya kombo ya maboke. Kombo na ye eza Nicole. Ana poste no na ye. Me ebakata eza kombo ne ya maboke. Bagoue kotia la famille ebakata te. Muto ye na bezi oyo na réseaux sociaux eza ye moko Aïda. Na ebisi bino ememi ba commentaire ebele bat mutu na mutazo pesa explication na ndenge na ye mutu na mutazo loba na ndenge na ye. Si vous remarquez même invitation kala na 21e siècle la lelo ba invitation bongi za la te ya ba genre ba invitation mo atabiso tanto balara na ba 2016 tout cela ba marque invitation na teza ba marque invitation mo irenyanga dana ba 2014 2013. Donc babonye nanga sur bato balinga biso bato balinga koyeba vérité bato balinga koya koluka koyeba vérité epa na biso. En tout cas Irsil Botelo TV aye ko confirmer bino ke libala oyo eza libala ya réalité te eza théâtre oyo ekoleka epa ya Aïda. Bomoni batie date le 20 septembre. Bomoni batie date le 20 septembre. Donc eza théâtre o babandi kosala yango. Babandi kosala yango. Donc tie kota kala boti ba koma donc eza théâtre moko oyo ekobima non lelo te. Eza no musika po ebima. Tolinga te kotika ba abonné na biso na kese na yebisa rabino toujours ezaka devoir na ngana ke lukela rabino ba vérité na ye la rabino. Nde bomoni na ye obimisi la bino vérité eza libala te eza nango théâtre. Mais toi au mona ke bato ebele balinga ya Nicole Bakata bapesi ba félicitations bato ebele ba encourager bango bokende liboso l'amour c'est comme ça bolingo ezalaka bongo o penza vrai amour o penza bato ebele balobi surtout na part ya Nicole Bakata bato ebele bapesi témoignage ya comportement na ye d'abord tonton o ozi mwasi ya Nicole Bakata zaka sage ya Nicole effectivement. Maman Nicole Bakata aza sage et puis aza mwasi ya mutema munene nga lobango. Koza na camarade le kwa ya Gabi. Bobeba na pete, bobunda te, donc on s'est retiré dans ndenge moko pe ya kimia, to monite ya Gabi ya na internet ya kofinga, to monite donc faut mona ke ya Nicole Bakata a mutu moko ana mayele puis ana sagesse tonda. Tangu ya Gabi osa ba video na ya ba mibange to tangu ebakata fongola chaîne na ye ezaka toujours bosa ba vlog na bango ka ndenge ezalaka vlogi akena ndakwa oyo ake kotala oyo bwe to banda mona lolenge kani oyo ya Gabi abanda ya mingi pe bakata to banda mona pe lolenge nini oyo bakata abanda ko kende mingi epa ya Gabi. Wana tubande komona bazalaka na intimité moko
ya makasi bazaki pe ba ami moko ya makasi mais na moi lelo ba koma la distance pourquoi ye bakata remarka na eloko mobwe na camarade na mais po ba beba na te bazwaka ba distance o a garder bandi na ye o pas garder bandi na ye mais faut à la sage le quoi ya Nicole po to ebi ya gabi beba na kana mututu ya gabi taboza bien lukaka bobebana ebakata mwasi moko ala problématique te asekaka na ye kaka anunaka te botala bakomédia série na ye ti lelo ya Nicole ebakata anunaka te azo yeba kobatela nzoto na ye anunate libalo soki ezalaki ya solo bolingai bomona yango ntina bapage ya badozo ntina bapage ya banomi Barcelone bolingai bomona yango na bapage ya bato spo elingi ozala esengo moko le de comédien babalani elingi ozala esengo moko nde tolobaka di jamais vu elingi ozala pena esengo moko ya makasi ya komona de comédien babalani ya omona comédien mibale babalani o pe basali mariage ba comédien pe ya lelo te me ba légende ba comédien o amikolo ya mibimba ya minene bwebi nde baninga na ba balinga ba sepelisa ba bwebi ba cadeau balinga bazwa mais malheureusement ils ont un mariage te ils ont un théâtre en tout cas na lobaki no garder likambo te il faut na ya ko annoncer na ba abonné nanga ba o batikali penza na qu'est-ce que c'est ba o jusque là ba o komela biso lobi to yaki na émission to sala ki to expliquer bino ka ba piste o ezola kisa eza ya solo to eza ya lukuta mais lelo na ye penza ko assurer bino ka na bino na solo li na Nicole na ye penza ko assurer bino eza théâtre au titre nango eza Mami Pasteur ezali maman na biso Nicole Ebakata ako jouer pasteur mama pasteur siko botala kaka ya Nicole Ebakata ndenga azalaka na ye botala kaka ya Nicole Ebakata ndenga jouaka na esko a jouer Mami Pasteur e ozala ndenge nini donc Aïda Kapilas asayela ki penza moi mayele mukie aye ko bimisa yango avant théâtre bima or ponanga alinga bimisa yango bimisa yango lelo théâtre bimi lokwa lobby elinga otale mpo bat balinga baluka batala Mami Ebakata ako jouer ndenge mena invité bino kana Aïda Kapilas Aïda officiel bokende ko s'abonner pe kuno activer cloche de notification pour tant théâtre e kobima e kote la yo Olanda Mami Pasteur ako jouer ndenge nini et surtout biso soto yebi lo lenge nini o mama na biso Nicole Ebakata joua kado ye penza ami koti sakana ya koti na théâtre koti sur scène ye pena mi koti saka lokwa Belleville ami koti rapena soki a koti donc a koti ami koti si ye nyonso to ye bindenge a joua kalo na yaki penza liboso na bino pona expliquer bino kaka li kambu yango donc bandeko bolandaka biso nzamba lola a pambola bino kandi na lepsa bino lobi toza toujours na film na biso ya mama Belleville kandi ezo ningisa mboka film na biso ya mama Belleville kandi o penza eningisi Congo alors na invité yo chez Belleville TV ceux qui nanu otali film ezo leka ya nini homicide na bosani titre na j'espère que ça homicide en tout cas ceux qui n'ont otali yango te kota na Belleville TV kende kota la film wana okozwa leçon na biso ba otolinga ba camarade ebele na biso ba otolingi kaka te fona za na camarade okozwa vraiment leçon na film wana na invité yo kende na Belleville TV tia film wana landa film wana na bana eza leçon munene o bazo pesa bana biso ba kotirer leçon ke mututu aza mutu ya kosala confiance te et puis na vie eza te ka soko sungi mutu folobi kuna mutu wana asunga yo na vie eza te soki yo o sunga mutu donc mutu wana koza na elo donc mutu wana faza na elo côté mutu wana faza kana sena o mutu wana fa bonga te pourquoi parce que yonde osunga mutu wana alors na vie eza bongo te tala lelo ba camarade lokwa Davina
lokwa Linda babomi Getty pourquoi bango bamona kinde ba osunga Getty akoki ko avancer te na vie. Donc c'est ça. Na invité bino bo kende kutala film wana na Bellevue TV lelo déjà 14 nango ekoti boki kutala ngo bozala desite. Merci beaucoup na ndeko nyoso alandara biso tielanga j'aime, partagez lenga na Facebook, partagez lenga na WhatsApp, partagez lenga na Messenger, nzamba lola pambola bino, tokutani à la prochaine occasion, soki tata nzambe a zongite. Wana juste ka pour vous dire que tango zo s'abonner, activez le biso pe cloche à notification pour que prochainement tango to ya pe na ba analyse na biso e komila yo esika nyonso kozala. Yango bomona loba toujours tango zo s'abonner, activer cloche à notification pour commenter que oh ngaku tunatalité oh yesi ozo kocha susute oh bozo kocha susute et puis na signalé bino que YouTube a komi ko kanga biso ba notification donc moko to tia vidéo boy moye bo mona ngo ezate donc kotaka na chaîne ko tiro lingara biso soutenara biso kotaka ka otalaka o chekaka moi checking kaka ndenge zalaka o chekaka est-ce que ba kotisi to ba kotisi te et ozala malamu mingi encore une fois ya Nicole Bakata tolingaka yo mingi tonton Omar Kabongo yo pe tolingaka yo mingi donc nzamba lola za na ngambu na bino ba comédien nzamba sunga bino bokolisa lisusu boyokani entre bino nzamba longola mwa mitema na ya mabeza la na baninga mususu nzamba longola jalousie en tout cas prière na biso za boyokana po biso pe to sepela. Merci beaucoup tokutani à la prochaine. Aimez la vidéo, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.